Bandeko balandi, il y a Sentinelle TV, Shalom, Mbote, bonjour, ici quand nous allons. Nous allons on a breakfast en français, et un petit déjeuner, breakfast, c'est-à-dire petit déjeuner à Tongo. Breakfast à l'élo, ils allaient spécial Manchester, ils allaient émission au Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora, Didier Forme, to pasteur Salomon Proverbe 30-30, yende a créé une émission, a créé une idéologie, a créé un peu par belé, yé peut me la ville à Manchester et Angleterre, pe na Londres. Donc moko ya ambassadeur na monde entier au bayebi, ville à Manchester, pe Londres, Liverpool, Birmingham, Leeds, Nicolo ya Manchester, Nicolo ya Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora. Alors na tongo ya lelo, na breakfast ya lelo, lokola ezali bongo sango malamu. To banana nous na kotanga bino Bible. Exode 20. Exode sabiso parce que bato belé baningo kende l'église. Bato belé bazomi benga ba pasteur. Nzamba benga bangote, nzamba ebi bangote, ba sali pe fort ya koyekola mwakamba ngo baningo te ate. Omona un pasteur ayebo te ate. Moi c'est pe ayebo te ate ali ba mikumba ni kaka na kati église, bazo kamba ndengwana. L'église est comme bandoki na bandoki bazo diriger pasteur ndoki diacre ndoki chef à protocole ndoki chef à intercession ndoki. Alors yo soko kota na babiloko ndengwa na vie na yo za la blocage na blocage. Chaque le 31 décembre au Ken église ba biso année aux la boy mais au mona bandi année tina suka eloko te. Année au pe sous bo bandi kaka lelo déjà to comme le 4 janvier 2019. Ba prometa bino biloko ebele. Mais nous avons vie ezo ki ne mbango. Mokili ezo ki ne mbango na niveau moko ke so yo sakanité donc au tika la sima pe ko kamwa ni to bandaki lelo to bandi lelo le 1er janvier 2019 to komi le 4 au kamwa pe to komi le 20 juin au kamwa pe to komi le 20 septembre au kamwa pe le 31 décembre au sali le côté au récite aux autres tourner kaka. Problème makasi mingi ya nini? Et ali bato belé bazo landa ba faux ba pasteur bato belé bazo landa ba faux leader oyebi soki olandi un leader oyo azali bongo aveugle akomemu na libulu ezali nini liwa libulu ezali nini kufa libulu ezali na blocage libulu ezali nini mitelengano pe passe na passe problème na bino ya libo pona ba église amabe na ba pasteur amabe ya ngwana moni vie na yo ozoko rompre ozo continuer retourner. Alors, les lots, tu belé bani boité, mais batanga la Bible était pe bazong ça bat na repentance té. Les lots on parlait sur makambo belé oyo na l'équipe banana outi Afrique na ye, bana Manchester bazo benga, bana Londres bazo benga, bana un peu partout Paris France ou puis bazo benga. Mais dossier ouais les lots allaient spécial Manchester parce que ngana va na Manchester, na moko ya bateau ba tombo ville à Manchester, pe moko ya bateau oyo banda Ville Manchester. Ville Manchester, Ville Manchester et banda na batu belé ba utaka Nigeria, ba utaka banzela makolo, ba ye Londres. Le ba komi na Londres et simba gite ba kari ba bandoki nde ba kimi ba ye ko banda Ville Manchester. Alors nas pe l'état pe mboka oyo et comment ils sont mutabwaki comme Londres, ville mboka eza cher, botel ya kimité ba komi ko tina ba na ba province. Ba msuba Manchester, c'est-à-dire Manchester et à une ville moko fondée par des gens qui ont été des sorciers et qui sont venus fuir ici. Leur ba kimi awa ba changer idéologie te ba tikala kindoki na bango. Na lobité que ba nyos ba za Manchester ba bandoki non. Biso ba misusu to ya Manchester parce que les to comme na Londres to monique ba to belé ba obeta so maboko le ba za na ba Nigeria ba koma ba leader na Londres. Ya biso ba ino biso to que nous créer monde asika. Et c'est qu'à autre côté idéologie parce que l'idéologie il y a pas de Nigérien là Ghanéen côté là donc ils ont la bienté il y a autre comment peut ba côté alors les peut côté yo ils ont ba bana mususu obiso bengisa tant ozu mukando sali famille réunion sali moi sinon na bana baye ba petio mpe batika ke pa ba koko na bango ba mususu batika ke pa ba grand frère ba grande sœur ba laisse bango kindoki alors to inviter bango de ba komi awa ba sangana na bandoki ya kala ba lakawa ya ngo mona désordre pitopal. Mais pour nous longa il faut un esprit en Zambé, peut vie à prière, peut osala mutu oyo, attendre la Bible, peut aller la Kanzambé, aller la Kanzambé, osala adorateur en esprit et en vérité.
Il y a des belé, batang la Bible trop, batang la Bible, bakeli felo na Bible on a beaucoup. Alors on a autant la bino, ba commandement nzambe, on longo le kotipo, ils ont émission nzambe pour na respect na autant la Bible na kotité. Parce que ça va te belé, ba sakana na maman nzambe. Tozali bon Exode 20 les 10 commandements. Alors Dieu annonçant toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de servitude. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Wana, nzambe mutazo pesa mibek wana bana Israël. Mais ba misusu ba komisa basi na bango banzambe, ba misusu ba komisa mibali na bango banzambe, ba misusu ba komisa biloko olia banzambe, ba misusu ba komisa ba pasteur na wana basa ba pasteur na banzambe et pourtant ba sorodion. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors, yo nanda kono za bike ko point. Oza ne fiji, ba msu bazui ba branamiste, ba sataniste puis ba idolâtre. Bazui elongi a acteur moko américain à ça la film beaucoup comme ça moi Jésus. Jésus n'a pas laissé d'image. Jésus c'est ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, ça dit que tu es un menteur, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu ne prosternas point devant elle et tu ne les serviras point. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis ton Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père en fils et jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nzambe a puni sarati, a puni sarati de père en fils, de mère en fille, ti na 4e génération bato ba inarai. Alors, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Okotanga komo nzambe pamba pamba te. Bana na bino bopesi ba komo ba Elohim, ba Adonai, ba Melchisedek, ba poni bopesa ka mbana na bino komo ba Judas te. Judas pas zaki apôtre nzambe te. Bino bokoma kozwa komo nzambe obambi mwana, o El Shaddai, o Adonai, o Elohim. Donc il a dit que au péché, kotanga komo nzambe pamba pamba te, ko pesa pe mwana no komo ya nzambe te. Soki omoni ke na zolo ba mabe etalio. Alors, tu ne prendras point le nom de Dieu. Souviens-toi du jour de repos pour les sacrifices. Bato belé église bakendara bien que ba pasteur belé awa na Manchester awa pe na Londres na Paris un peu partout. Ya lukuta ba ali mais ya solo ba ali. Awa na Manchester to senga na pasteur moko ozwa ki mbongo ki osomba salle ya bato église. Ozwi ba mbongo belé lelo comme ko futela obeta suli solo salte bimisa mbongo abatu parce que jugement nzambe ozwayo. Job Ndokiski. Alors, mais le 7e jour est le jour du Seigneur. Ah, il faut tout le temps qu'on ait dans l'église. En réalité, l'église est dimanche, mais sabbat. Sabbat, c'est le samedi. Mais quand tellement franc-maçon, l'église est comment infiltrer Ndoki, comment pasteur, pasteur Mogo, à Manchester, à côté à ceux qui à Bolton, bandimi babenganaï. Nzalambila musane kolinga basi abatu na Manchester babengana ye na bandimi babengana ye pasteur wana Nzalambila babengana ye na bandimi na Manchester musane kolinga basi abatu so lebo bino bobengani pasteur bokomi okamba bino moko est-ce que nzambe mutatini bino do bokobimisa so un faux pasteur boze belé a proverbe asazongeli bino avec fimbu pour nous corriger et ta servante, car en 6 jours l'Éternel a fait les choses. Honore ton père et ta mère, que tes jours se prolongent. Honorer papa nona maman na yo ezana litomba ozo ko prolonger ba vie na yo. Mikolono ezale belé na mokili so ozo to sa tata na maman. Donc le contraire ya kozanga ko to sa tata to maman ozo ko diminuer vie na yo. Alors bino wana poto boza ba impoli bo respecter asu ba papa na ba maman te ya wana bo moni ba te belé ba okufa na âge mo assez okufi parce que ça sous la malédiction. Awa na oloka mutute nazo te asa malam nazo tanga verset biblique. Alors balobi tu ne déroberas pas, tu ne tueras point,
Tu ne prendras point la femme d'autrui et tu ne feras pas un faux témoignage. Donc, kozwa mwasi ya mutu te, ezali moko ya 10 commandements, oyo Bible lobi, kozwa mwasi ya mutu te. Mais awa na poto, kozwa mwasi ya mutu, ekomi nango blague, ekomi dada. Somme kutu ezolo ba mutu, ozwa mwasi ya muninga na ye, azui likala moto atie na motema. Donc soki yoza champion ya kobimana basi ya bato, ezali ke ozora likala ya moto otie na motema. Siko okende na ndako na yo, zwa likala moto